Baye balinga nketi, baye balinga gali muno, baye balinga soda na bango yo. Eloko ngo yeye, to ape na swate, bafane na ngayo, biso nyonso to sabone. Massivement na kati ya Congo Winner TV, na beni bafane tu, avec les filles là, nous sommes baye balinganga. Baetu balinga musala nga baetu mosepelaka na musala nga baetu na sepelisaka na banda ndeso ko molanda nga lisusu bien donc bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na seni abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabounji, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabounji en direct de Londres. Babi to s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabounji. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabounji, babi moi soit l'équipe dans la news. La carte d'un mot peut la bien, honorable René Makondele. Donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner. Yaraka na Congo Winner TV. Ya boss na biso Sarah Kabounji la Cléopâtre veut dire moi si oya leki ngolo nelengi. Balobi na chaîne wana ozala jamais déçu. Talara yemoko. Niveau comme micro théâtre soit déjà pour ça théâtre au cartonnage théâtre ça va millions de vies mais na comprendre te millions sur comme la chroniqueuse millions sur comme micro bon ça il va chaîne conquête bon ça il va chaîne ne ça va boquer bon ça va boquer bon ça pour la carte va passer en tout cas ça va boquer pardon qu'on a on sait comme pardon bon limite ça biso pardon déontologie journalistique bon ça na moitié donc bon quoi on va essayer de mon salaire la biso ma kasi oh mega to bunda makasi na olo basa poto basala biso tozala bata poto mibali eza patrimoine so sa mifo ya mibali basala poto na basi basa ya basi na mibali basungaka biso ezaka busu kutu atika otindira ata 50 francs te mais peut-être tamsu atala vidéo na atje j'aime ezo compter atali asabone tamsu kutu yo tindi ete donc bango bakoki kokota na je wana te osili oza bayebi ke biso todépendant na bata poto fo koloba vérité nga na loba vérité soko omeka ofili okomeka na oloba bien okomeka na osalele boloko babongiselanga place likambo nyonso te kobima ubi eza bese bato kaki baprofite na likambo mpo badiembela likambo bango mpo ebimisa bango bazalaki ya kolinda mpo bafilme batourne na bariana nango loko ezosimba te ale bango nyonso bakomi bakomike engager des problèmes supporter les dégâts ntango nyonso kosengage na mobali oyo alandeli na ofine ebie te po ayeba seka yebaki aza makasi ya bitumba. Bonjour, bonsoir, très chers amis fidèles téléspectateurs. Selon l'heure, vous allez recevoir mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berika Kalunga, autrement dit Mercure, la bébé de sa patronne. Je vois déjà maman Sarah Kabounji. Balobi et moi, je suis allé na Mwindu. Bobak, c'est là qui est toujours la Cléopâtre. Et puis voilà, derrière les caméras, je vois Zouma Tumba Mwamba, Moubala Mbingazanga Manda, Papa na Moïse, Yea Kitara, donc Babi Keno, sur la Simbi Caméra Makamou. Donc aujourd'hui, dans la réalité de
de l'artiste na kolobela ezali analyse d'auto ça là parce que balobi makambo ekoi balobi matata moko ezali na kati ya ba comédienne je sais pas pourquoi nga Berika Kalonga na kitara toujours sur le terrain quand il y a un problème pour na kopesa bino ba news on va vraiment parler avec mon invité sujet à Libala et à Diane et côté vraiment mon boulot on se demande pourquoi bah artiste ceux qui bazo linga bala toujours makambo ebimaka bien après même avant Libala ou après Libala bon mon na makambo soso kobima vraiment je vais débattre ça avec mon invité est vraiment très fâché azaya kotombo kamakasi boye bien déjà mais et moko ako se présenter lisusu donc avant tout d'abord on a un réalisateur nanga fungo la biso pour bon invité nanga vraiment mon invité est très fâché na réaction ya Mimika bongo na Fatouka et na réaction na bango ndenge ba fingi basi ya poto vraiment invité nanga za vraiment très fâché donc analyse ya lelo vraiment noti que la invité nanga temps à qu'on s'exprimer allo baba défaut ya ba fia théâtre pe ko baba défaut ya mibali ya poto bazo ko koti ça vraiment désordre et puis ba fille pe bazo soit temps ya koyeba ya koyeba te mobali nini oyo ko bala puis oyeba vie na ezalaki ndenge nini est-ce qu'il est marié est-ce que vraiment réellement azali divorcé donc toujours vraiment temps ya koyeba vraiment mibala poto te po bazo ya na bambuyema moko ce n'est pas possible donc vraiment on va débattre avec mon invité je vais directement demander à mon réalisateur fanatique nanga et puis bato balandaka réalité de l'artiste ils sont vraiment très pressés ba invité na biso azali nani je demande à mon réalisateur à fongola déjà caméra parce que mon invité est déjà sur mon plateau bonjour maman. Yes, c'est Kakavamba. Losako. Moi, je suis à Toulara, Kanda Makasi na Marambo, Basio Babala. Losako, fille Alibabe, ok, la fille des chances Kanda Zoua. Salut la bonne union sur la chaîne Oya Congo Winner TV ya Maman Sarah Kabunji moi c'est à Kitoko moi c'est à Mwindo Rolangolo Sarah Wetu Mundelanga na Mwimba Sarah Wetu Botama Mulubo ka sentiment parce à poto na raba ndeko Sarah na ngande ka moi c'est à poto boy ba finge na ngabino ke bino bosila moto na nzoto vraiment on va en parler Torolobe la monde est-ce qu'on va dire que non makamu koti matata plutôt pas le koti na monde théâtre balbi libala diana lisusu problème c'est problème vraiment plasma tolobela nan qu'est-ce qui se passe vraiment na ba fille à théâtre et puis qu'est-ce qui se passe na mami belle poto bazo ko ça ba fille à théâtre bazo ko ça à part ba fille à théâtre ata ba chroniqueuse ata ba fille normale bakoloba ke baza divorcé ceux qui kaka libala et salami boye pour photo comme robima qu'est-ce qui se passe na libala diana bon et là ko legeza nini et là les capos biso ba fille à TV ma bena biso tozo kansaki pona bala batu ba mona ke na bali lokola na zara chroniqueuse fona bala ka mbala poto na yebi ke ba misu ba loba ke o ya solo ba bongo ya bala mobali ni ya poto attention na bala mobali nga ya poto po na Kishasa na zaki na mobali te na bala mobali nga ya poto po zaki destin ya Nzambe faut pas forcer nature et les gars que le quoi to le canate fait souka na biso photo bala mbala poto te mais souka soki balobi ke souka na biso za faut dans sa connaissance et belé na poto ya bato a poto wana koza d'accord mais ya koloba ke to bala bi faut ka to bala bi bala ya poto donc mi ba de na biso so bana ki ça donc ba tous la bango do baza na droit ya bolingo te bana droit bala te il faut des photos longo il faut on fait longo il faut on fait longo pe en plus yo le kolozali artiste aux acteurs aux actrices aux chroniqueuses yebaka yango ke mobali ya poto soki aye a proposer au libala faut qu'on soit terre ko vérifier ko lenga poto na yete bazo ndetante réputation basomba ngote lelo ba comme finga même la pauvre maman là yo peut-être comme elle ne plus envie ba comme finga ye parce que yo mwana na ko kotsa nzoto no na nzela ya mobali moko boye o ya tsa bali na libala ndi ya mbongo nyongo asangisi ba monga defi mbongo batina mundele ya mundele na banki kuna je ne sais pas comment azui mbongo ya muninga mwasi lokola yo escroquer mbongo to moni ya ebele awa to moni mibala poto ebele azui mbongo ya mwasi compte peut-être tamsi ya bana asili ko yiba compte carte bancaire aka bimisi mbongo ya Kishasa yeko bala pétasse moko ya chroniqueuse to yeko bala pétasse moko ya théâtre parce que moi na ya muto za na dédication lokola ba mercure bo je n'andimite ka ko s'engager na mobali moko mais surtout bana maluba
Les gens comme ça va pas la zoba va y kokota na théâtre ba komi ba zoba makasi ba misu ba ke beaucoup pilule ba komi ba lesbienne dans la naïsa binonga na momi muto kosa to yeba ni bien oyeb sanga ni nazala makangu na kana ki lesbienne ngaka lesbienne na chérie penza moi si botama moi si otikala moi si na otikala moi si en plus na botama na ngai moi si na kosala busoto china mokwenza maniano na kwa auto pour kupala kwa yepo wanzami nzambi mona bumilushi je ne peux pas oser nga ke ko koma eloko bino bokoma soki ba lesbienne so bilo ni ba kosela ba motenga na confirmer bilo ke za yasolo Poso moni moi ça va banga souba tout et moi si mis sous rouge le kola mutalamba na butu asa mutu te basi apoto bosa na droit bo finga mutu afingi bino ngana o permettre bino pela que mutu afingi bino bo finga ye parce que bino batu ne négociation bosa na poto bosi chance ok ne poto ni boso na biso bino ba besoin aider biso bozo aider biso na nini le quoi saraka lo mandenga za bongo na yebisa mamu Sara o s'abonner pe na chaîne na ngai so ko zape na baye yo na WhatsApp na yo o boni pe vidéo ko sa nini o bwa ke ngane bo sape ba groupe na mino ya ba mama muziki ya kilo nini o bwa ko na mama muziki ya kilo Londres ba sa nini ba ye ba peke plasma pa zali ba s'abonner pe ni on soit les hommes matsangati si ko loko nini ngala ko langwa soki na meni lo toko o mona mwasi azo bena la gene biloko no sali bumwese zika yo moyo bimisata mwana na mukili ezate souci on ezate okoma trop diamba trop impolitesse na munoko ko manquer ba respect pa pamba bozo finga to fingi basi apoto me basi apoto pe bango côté ba lembisela nganzoto ko sabonaka na ba chaîne na bango ko linga bilo na bango mingi ba film na bango basala na ba Jackie na ba Eddie Murphy bo singa ta la donne tableau moko na zo tu na zo loba na loba ke na zumba tu na zuma tumba TV bo singa la donne tableau atami ba leto misatu lo kwa bino boza ba actrice moko nini international jouer théâtre. Mais place ma peut-être bazo réagir bongo pour na Diane parce que tant on va babi ba poster ma photo na biboya libala liboso o esala eluka ba problème ezali libala Diane. Pour ani la duchesse atinda batu ba intervenir ba lobate. Je crois qu'il y a bien le qui m'a comme collègue à la duchesse. Il y a eu combien de mois sur la libomana qui zenga sur le Canada, la maman mobimba et longue kuba on a le quoi nzota ligorodo. Et longue le quoi pour soi nzota ligorodo maman na zoba wana maman wana qui zenga sur le Canada na Montréal wana. Yo ndimi pela maman wana na sababu oyebi ko finga ma la duchesse a finga ma. Pourquoi la duchesse a tinda batute que basa la émission de bango basa émission va finga pour na bana bien. Bon là quelque part peut-être tant sous souhait silence est une arme très efficace. Qui décoté, ça bouzoba, ça bounyama. Yozo nima, au sa la chaîne. Chaîne on a ba futa comme bon na Google. On soit bon pour na batu on a ba s'abonner na chaîne batala biloko ba on like ba vidéo on soit bon. Donc yozo nima baby ça marche non likola mutu pota musu pour na tournage à sombela ko koko melaka. Ton intérêt mon quelqu'un qui a bouzoba. Makamuso va tout ça là moi te ezate lo yenga diamba te na lo to côté il faut qu'on telle ba paramètres makamulingo sala tout ça la rabatu lelo soki ne ba popo basi baze belé na poto ko leka mibali so basi ba bike ba sanga po moi si so ba omoni moi si da kandoki atandoki moi si so kangi mutu patika et c'est une intervention nzambe moi si soka bia kangelo likamuna motema eza problème fatu asala chaîne fatu kaembe asala chaîne wana batapote batu basala ke yesu mbongo ba film bango ba okotsa ba osala ba film bango ba tourna ba film international ba tourna na ba Jackie Chan ba Jackie azaka na bomo il en place na bien on a un problème na fatu kaembe na problème na neti mimika bongo kutunga na ito sala en bon terme wana ndeko nanga fatu ngana na to sola te pe to tra banzela to mais on sera jamais ba chemin ne fait qu'on croiser jamais donc un jour bon artiste on a beaucoup de jamais mais dans le babo ya basa théâtre pardon hein bon cha mulunge ma comment dit Barcelone allons moi na théâtre à part théâtre y on a comme ko yemba na félicitations à Naomi Barcelone pour la courage na ye Karine Mokondi a sali ba single yango epese mbongo te lelo Karine ye akokota na maison Louis Vuitton sombi sac ata bimisi
amisi $500 sur bisak moko. Amisi $1000 sur bisak. Pour un exemple pour la musique té. Pour la musique té, oui, à ça la neba vidéo mais babilo connaît beaucoup bêta mon compte chez mon compte officiel. Autant la single, autant la vie ça les qui n'a pas musicien ba ça. Des musiciens, on s'est dit conférence de presse d'ailleurs. Baso benga comme ba journaliste c'est le quoi examen ba koto ko benga examen na biso ata nazwi. Non, yo osa la musique, non, c'est que yo ne osa la musique no bongo. Ba journaliste baza limité o benga ki wana te. O batangi ba on batangi ba on na nini. Oui, ya ba chaîne à TV ça batangi on c'est normal ba chaîne locale hein. Tu batangi ba ba fifisi wa est normal. Ozomona ba Virginie Manganga que je salue la grande dame, hein, ozomona normal. Mais ce que ba o ya internet on limite même à comment que inutile d'insister. Si on n'a pas cité ton nom, inutile de venir. Sinon tu seras ce qui n'ignore. Coco! Tu seras sanctionné. Coco! Bravo pendant la famille pour pas Mobutu. Monter malala ketchup, balobi bafana. Non la mola mobile musicien. Mais place moi tout le la pesco mi bala photo mais pourquoi bazo sala bon moment que non bazo côté ça trouble makasi. Bozo beza bino ba fia qui chasse ba fia TV. Non mais obi degré pe mi bala ngo ba yelaka. Place moi obi ba na posomo boy on o kapeno landela o landeli pe omuni pena ke no oui makabo lo be ça muyibi o comprendre ga muyibi so muta muyibi o comprendre ga muyibi ngana ko ni malanga ite o yela nga makambo bweno yeba mutu na makolo te nandeni o escroquer ngate bonga monde la veille na muyibi makasi muyibi pe ya dini ya MP deuxième république faut na yeba yo kasi biso so uti wana olingi mbali bobe na poto benga ko ernioso bo so la ba vidéo mais asa ndoka daza marié na moi si na ba degré so nini oluki ko vérifier ami en commun na ye okiyi de fois yeba vie na ye vie privée o yazo bomba face B wana o yazo bomba na C wana je suis en procédure à divorce mais moi c'est ça na zemi ya 3 mois procédure à divorce wana bébé akenotika mwana crèche ta niveau bandoki mimala poto basa bandoki non kama bandeko na ngane bosa ma ilete parce que poto o monika mobile asali buzoba ndengo na ngai zinga mandu de la presse ngai o monika mobile na sema bebongo ozwi numéro na ngai eza wana na ba chaîne so passe na le car na ça n'est pas la ngabo mona numéro na ngai benga nga to sokola ene to sokola papa Daniel la Congo check tuna mama Pascaline Mujinga to sokola papa to bimisa libanda basi ne mwasi na ye femme légitime na ye avant na mwasi 14 ans bavana mwasi 14 ans na Birmingham mwasi ayebite ke papa Damien azaka mari zuma tumba yebi solo mais papa nanga na beta li solo na explica vie na explica maman na bien on na zala ta ba vivre na maman na explica bien que pour moi si na ye femme légitime na ye a comprendre que ça mobali na ngai o comprenez ya mboka ekimanga ça ka soki Daniel so matondo so ba bilo mwa bonga sa mukongo o ngana la ebeta blague te o plasma ebeta na ebiso mwasi na ela bana kuboli elelwa ndenge wana babenga boss kolo chaîne obalongo na vidéo peut-être boss esi ba $2000 $2000 le si on affaire pe les so ba PD na lesbienne bitumba PD na lesbienne wana plasma ezana nani pona yebike no yozaka na ba news ya makasi fifi si Houston vrai chéri talara biso ba tozaka pe mila ka no ko za la Chine tozalaka ba film to dégager chaleur to dégager beauté ba fi étoile et ba fi ba lava so lava te pe mila ka no ko ozati pe mila na baron ozati so lava te comme na niveau nini kasi zomba mwana na pede ona kizengi wana toze ba te so alinga diembe na ndena sima nkongo fisi wapo soki pe sale pe ni pe se makamba petit awera te to ana confirmation te moi otanga makamba te otanga koma wera yo banga note yo bongo na ba bi pire petit to yo kandi to lo ko bisa ba tu ko ba kasi ba yo kati boyoki donc comprenez que dans la plasma donc chaleur dans la kanda ya makasi fisi wa aza vrai chéri alekaka na parmi ba chaîne o eza ba chaîne ya nguya ba chaîne côté Cataline et persa eleka na poto RTGA ozomona na ebike mama Sarah Kabundi a futi so mbongo ya publicité te po photo loba alimbisa so RTGA za chaîne na biso ya vie na biso plus local ozomona fifisi wa héros
akowela mobali na mura de la presse te banda le tilo mwana wana pede wana salite wana kizengi wana tellement akoto ya muto aza kizengi ye pasa kizengi basali bisanga na bango ya babolole ya ba illettré ba immature ba bolole biloko ezanga tina biloko ezanga valeur na miso to ba mbumbulu ba tono vide ezolela mbumbumbumbumbu oh quand déplacer akoma lesbienne jamais ngamona muluba muko akalonji na ke koma pede na ke koma lesbienne bandi ndenge nini au chintukaya babi botama muluba yokelengi oka sentiment avantage ya tentire nzoto pete lokwa mpose pardon so botama muluba te omona nzambe te bakongo na ngani nzo la liga bino mingi wana ezanga apona kosekisa bato apona kolakisa bato bazosakana basanti parce que moto ba keno libala ya Diana Mito donc ici po na libala ezana ngosende na ndenga kishasa ezana ngosko tozo la yega tozo la sko ye garçon ngosoki comme na soki dido so dido tanga ozonga kuna na poto tozo sope ba okenzela mona Diane gloire à Dieu sope Diane nazo vanda ose la ndenga pe na vanda la stand by na ose la papa mokonzi abo sanzela malamu pe ka to na ngiko na ibano elo montant sko ba bala kuna balo officiellement tant bayaka aba papi na komi na biso na ba reconnaître te que non muto aza mari parce que ba na ba document na bango Congo ngana na grand frère na propre grand frère na ngaza mama bana yo ngana yebi na botami na kuti na mama bana ye wana baboti bana bango misatu ya basi bi aboti mapasa liboso ya bota na mwana mwa mosi misatu bana poto mais grand frère na ngala longwa poto ye ya bali mwasi ba uti poto na ye na mwasi uti Belgique ba ya ba yo bala babala na yo kuna so babala na ndeni mboka na biso babala na ndeni lukuta ka sasa sisi papa lukuta na yo mwasi loko za posa pe obala na mbala ngoma ngem mbala ngaso mbala bata ko soke mwasa ngaza makama be basali 25 ans de mariage mwasa la kama kama be ale yebo ko taka na kata buzoba no no potsanto to na kata buzoba oui loko ba poni na bilongo za pomte ngai na beta mobali na ngana zoina maboko ya mutu te na zoina na kuta ye moko babani ekomba célibataire mungamba eza mutu alanda bata simba monzemba voilà le mot qui convient na lingala na nzeba kanza monzemba na kuta ye monzemba pe monzemba ngapa koma monzemba bongo azaidi na mosa congolaise te ni nigérien ni congolaise zimbabwe na muibe pe 2 3 heures lukuta elote eloko ti donc pa utaki na ena mwasi ya mundele ko ya badikolo kuna ani ayo kalingala ayebi kutu lingala te taso na badiko saki mbadane ayo ngane mbe okasoni po ayo kalingala te mundele ko wata babidele bale afuma te lokwa mbana ni bakwakala o nani soki didi abenge ne fatigue ko bay fatigue soki ni abenge lo ninyo soki do ni mwa benga kebe mbale na kufa mukongo wana wa lemba na kuma wa elela tamba ni makwaka nanzela boy mobala ni makwaka ni ngansala moke bongo te mindele pena ya mindele tanga ba mindele immigrant mindele somo pezo elanga sur place mana éviter na droit de réponse ya nani kofinga ya fatuka emena mimika bon na éviter ça droit de réponse te ya basa potonde ba banai kofinga bango ndo moni que non ba réagir na façon là parce que ba ngwa ebi que non potonde makamu potonde vraiment na minute zo si ba artiste so ba reconnaissant na bato poto za basa poto za la mibali ya poto mais na éviter na niveau ba komeli na peut-être la réaction na basa poto ba réagir ça qui mabe ndo moni que non bango pe ba sali droit de réponse ce qui basi ya poto ba réagir ça qui mabe mama moto akena olinga mbala batu ye mo asana munoko balobaka bien excuse balobaka bien celui qui va dire que engager les dégâts engager des problèmes supporter les dégâts tant que s'engager na mobali ya landeli na vine bien te po yeba c'est ka yeba que ça makasi ya bitumba donc bango bakoki kokota na je wana te on si longtemps bayebi ke biso so dépendant na bata poto faut que lo ba vérité ngana lo ba vérité so ba meko fi ko meka na lo ba bien anzambe ko meka na sa ele boloko ba bon c'est dans la place meka to bunda makasi na lo ba sa poto ba sala biso to zala bata poto
mibali eza bato manela so ya mibali baza na poto na basi baza ya basi na mibali basungaka biso ezaka mususu kutu atikala otindela ata 50 francs te mais peut-être tamsu atala vidéo na yo atie j'aime ezo compte atali ya s'abonner tamsu kutu yo tindi ete mais moi atali ka bia naza congolaise na edende kuna ngata na vie na ngamboko oyo ekosunga bien c'est déjà trop beaucoup faut yeba ko kima ba problème et likolo bateka likambo nyonso te kobima ou bien eza base balukaki baprofite na likambo mpo badiembela likambo yango mpo ebimisa bango mpo bazalaki ya kolinda mpo bafilme batourne na bariana nango loko ezosimba te ale bango nyonso bakomi bachroniqueuse en tout cas basi ya maboke pardon ko na osenga mino pardon bolimbisa biso pardon déontologie journalistique boza nango te toboyi ko bobebisi biso mosala na biso makasi tala niveau bakomeli nango moto osalika micro théâtre bino soit déjà kosala ba théâtre bo cartonna ba théâtre sala ba millions de vies mais na comprendre te bino so comme ba chroniqueuse bino no so comme micro bo sali ba chaîne concrète bo sali ba chaîne ne bo sa ba boke bo sala ma boke bo kota kuna na kati ba batala so bino no so comme so ba chroniqueuse c'est mon kili mulunge bo eza nini yango mon kili mulunge to boy na biso bo ebeta de ontologie musalo boye bien moto pour bela pe bazala pe batala ba théâtre ba tanga na bango te na olo betalinga te je m'en fous otanga te bela bazala illettré ba français bozo ke yekola ka le côté G je suis asangisi so ka sa fier ale lokabo ke na pas mal la reine kula ke na ko film ça no ba sima bilo so ko ba masoko minene makole ko ba no mikie lokwa ba shimboki ale boko ko finga ka ba dilo ko ba ka one masoko ne ko ma publicité na bino na TV publicaka boy musoki théâtre mususu ta ba ta ko jouer te ka so ka zi ba se azo bo ka ba se nde yango o so la mbele nde yango en foutima ko so la o panza ngo mabala ba na poto basa rezo finga bino ko ti trouble mabala bango trop mabala belé ka ba likola mibala théâtre na ba sa théâtre basa na droit na bango che balo ba bina te komi basa poto mutu ko finga mbo finga ye pa business na ngai ngana se porter garant na ko finga makasi pona bino na ba poto ba direct ne place ba sali direct ba fingi ko tombo ka lisu makasi da bino ko ba lingana nga maminge ni na finga makasi ya mami nanga maminge ne so masa mulu wala poza ya yo suko so ya yo to ba finga bino so ba finga ba tuté ba finga so fingi se kaza na mutu na eko azo finga eza na wa Chantal Bola so finga afinga mutu na yebi mutu ne ba finga na ye afinga ga liba bata ba diro ba fia Kinshasa na fingi bino tie jamais m'a parlé au moment où un problème ce cas problème ezali jamais mon la reine na tatou azo finga ndeti maman wa kizengi wana za na Canada na maman na makwanza elongi lokwanza to ligorodo elongi ya mutu poso elongi ya mutu kwa ligorodo elongi mabelo kona shimbi ki batumbi on kola mutala ka maman na kizengi ndeti ada ilunga yebo onde mutapesi apesi fever pour ba finga pour moi c'est là za bo yeshe na sala moka pona makamba bato songi ba $50 na yake na konyoka mela maboko soke yinda ka na hiver ko kuna bepala ba kuna malili ndenge sala bouja mutu moi c'est liqueur linga ko mela masanga ko malwa kizengi soka na ya sumi na betu na mbai na bolole na lemba mko lemba nzoto na ko longa ko so ndenini lokwa kuisa pete ba tsango vinaigre azima kasa ofinga da ilunga pwani ngam neti mangba ada na okota te po ada neti ada yima mutapesi favor Mélanie asale makambo ebele asale makambo bito kolo bango ndo kolo banyo sauter ada fande ko longa après tout mais ce qui le ba ko finga na okota guerre wana te na okota mote po ada yi monta sale ke ba finga fanga protéger milieu a protéger makambo wana pe aké beaucoup plus lui a bengis maman na zomba en plein direct. Pourquoi tika monte pela nenga finga bongo ko ka e otisi rusila nango e rusila nango lo ta so mutu muso ba ndo finga tiki yo ko benge po lo benge po banga obangi nini ngo yo bangi mutu kitsa mutu na se ada ilunga e wazati po basa ko pe ko so to talibie bango ne balanda ka bino na makasi na baluke bino susu bino ne bolanda bango na makasi bango balinga bino te bino pe ne bolinga bango po basa po to ba se respecta bazali o tali mo
Isabelle grand porte même monté ouais maman Sarah Kabou Kabou asa moi c'est mutu ako na zela bambala maboke ndeni so asali connaissance na Zuma Tumba ezande po Zuma boka ina théâtre po yeba ke Sarah Kabou ni moi c'est kitoko moi na Londres azala maman na été ozomona ezate ko asala connaissance na yepo aya awa akelo je de koboro ya masumu ala tiki ni bala na poto alias na musapele bakeko bata bana mobali na susu pembele mbala maboke ale mbala maboke sakani na ya sakana zui na zemia me na poto kunale akeko sumbela mona na bameli mbala poto ozoka basa poto busoba basa eso taipe bana so baka madame ba garçon de ce bana bana kuna belé oh baba mela mbala poto bazako Bazako place Bazako la ebike mwana nda bazani mwana Zuma Tumba place bazali important la Congo winner bon oyo ba news bana bave belé bana bave belé nde bazabongo pe mwasi muso mwana fa na poto kuna ba bibenga mwana mukelingwe na lipeka aso bombe na tatouage asundola mwana ana Kishasa mwana comme jeune fille ta mama kola ba ruso ba kuma ba tatouage fatigué ben sa mbala maboke mbala maboke kende poto ale biloko ndenge wana so ba ndiko finga mna bata maboke bino moko nde bokota na nzela bata maboke je m'en fous to lembi mulunge tozo kokate toko kokate sumbali bana mwana na wana Kishasa zo banga mwana ya poto ko ba yeba ke oza mukolo batanga kate batanga ku ko mo oza mukanda ok na prophétique oza mukanda o déclarer ta mwana te mais toujours bango no dépasser pour venga mbala maboke na poto ta degré baleki na ba souffrir na Kishasa le bana ba notika ngo po mira na pas ekweya mira na ekweya ngo c'est que c'est même 17 000 francs combien d'euros 4 euros et bah 9 euros. Quel niveau? T'as degré. Donc voilà vraiment tu commis vraiment la souka ya émission la biso. Ma baisse partout. Ma baisse partout. Moi supportera la place ma bonne. Ma baisse partout. Maman Sarah Kabundi. Ma baisse partout. Ma baisse partout et ça na basa poto et ça na nibala théâtre et ça nibala chroniqueur. C'est réciproque. Paie-moi ça poto conseil gratuit. So lingo on va pour ça mon bali hein. C'est un zamba personne bana nzela mususu. Wati kala mibala théâtre, mo pena ebite loko ni on lukana mibala théâtre. Et loko nini pena bino lukana mibala théâtre na ebite. Bino mo ba omona bebe misusu be basa mba bengi bomba komina poto mukili mulunge. Est-ce basa na bango? Bana bango. La plupart ba kabona ba benga ba débat sa bango abalanda. Abenga débat ne basangala. Papi Kade yo na benga moi c'est na lo ma vérité moi je m'en fous. Papi Kade ok na ba kangsanga. A ko kata banga. Place ma bi e pas exacté. La vérité. Papi Kadem d'abord c'est n'importe moi ça Londres. À la nuit moi à boy Londres tant à suka mukanda France. Maman a bengi si moi si na yo maman moi na ye awa to na ko na biso na ba na bandai. A bengi si moi si na yo parce que fille on n'a pas souri Kadem ton Kadem ça une position de rocher le dis la vérité. Ozomona. Donc moi ça porte ça une grande zélère au lex ça pend. Ça pend. Bon quand on Kadem comme la poto. Ce combien de qu'on ça pas signer ça bon pour moi même sous poitine le place mbongo boy. Azo qui mais so moi pour la mobile théâtre. Malengi on a 1000 $ que tika na Western. On a muto que tika te moi c'est le téléphone. C'est ça bisera que anniversaire place. C'est anniversaire. Anniversaire tu dois refêter na moi c'est na makan on est allé à théâtre awa. Mais yo bimisi mbongo na ko balamba biloko na anniversaire on a yo moko de anniversaire ngo zate. Mais comment l'anniversaire là batika na moté. Mais yo ko la gâteau. Mutu musu ba ko ta gâteau. Kala niveau à que tout c'est l'anniversaire parce que cadeau l'anniversaire à minuit Nicolas Mbetu ya kombolo moko ya masumu. Ala bo dungwa kuna di. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission parce que il y a plasma awa. Donc ça l'attend la 40 minutes donc voilà on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin de notre émission plasma balandinayo ba fanatique nayo peut-être numéro à téléphone comme ça au bon rapena mabanga no passer to komina suka na ba pesa numéro à téléphone te pona za mutu tamso ba chinois Karine Mokonzi la Chine mobimba ba maman autorité ba combattante Karine Mokonzi a cause apena posa obenga nga plasma moi 50 francs yango wana contribuer la carte place mala patron pour moi linga muta soutenir ngata soutenir musala ke liboso ke moi mbongo yango somba wifi ko ba vidéo ko takakota tango tanga komba Karine Mokonzi sala biso kitoko nono chibangu tanga moi mobala lela Karine Mokonzi ya dega yeso na saka direct o tanga komba la baronde na tanga komba la baronde na obela no ça c'est vrai
Nzambe alola Nzambe mapamboli Nzambe zoka bando libalo ba visa passeport bokeni bokola assisté ata tokeite biso ta bata lokuta te biso tosambela ka tolo bate ko biso tozo ba visa tokende pa tokende mariage ya Karim Mokonzi te biso to fêter mariage awa soki ezalaki ke nazalaki deya na poto bonzambe nangana kende pena mariage papa Mokonzi ayebi nga na lela la baronne fort ayebi yekuta tuna ngabi moi mwasi na Karim Mokonzi alala pongi ngabi alala te poabi asa problème abi mondela sana ba problème bato ngabi te bato na nde bango ba mikomisaka problème na Karim Mokonzi na makasi Karim sana problème na mutu te akokana koloba boye te bino mona ba video na loba na mukili bwa koka koloba te akoloba te pa mela masanga te ni dia madame sabo loko de Karim yaza donc timide ya dega donc micro ka la caméra de lobisaki en dehors la micro la caméra timide akezo suma mabanga na yo et puis voilà tokabwana mbote na ngana la maman Sarah Kabundi solo la place ma plairante balba bongo ino bata français biso so bata lingala to tanga veto to ebika ko cha choko le ba on la baronne biso ta mafia choko ba biso cha choko makasi choko fo za la mbongo ba za dépense makasi cha choko makasi to tanga de belete mais to cha ne choko makasi to ba fia choko makasi to landa la baronne fia choko biso pe mafia choko que ta basi binga fia choko yo ba fia choko ngapi fia choko makasi biso da sanga terrain fia choko masa masa Kabundi solo la na somba ba produit pona tela pona na fia choko makasi nga choko makasi omo na le lisa c'était makasi kwea et ça la bien maman Pascaline Mujinga bani banga wakwetu bamboto le belé na London kuna place aux Ali vient na kazi chama la papa na grâce na peso bamboto belé na London place aux Ali umela mon vieux yo yebi vient na ngai ma bisa mama gar na kata désert umela vient na Jérémy Djenga Gwemani balobi pire petite donc pire vieille petite na ye donc umela na maman Nadine na place aux Ali na kuna na kati ya London bambote la bino ebele master nanga Enji Sukari motema ya Didier piana garçon Stema umela mbote na Karim Mokonzi la baronne na Félix Tigre papa ya biso mobali na biso ko alongoli biso soni azobala moko na biso kati ya bandumba ndenga ndumba moko ngai place mandumba la balaki na comme femme légitime c'est mec qui ba Anita Ndoma l'impératrice Anita Ndoma motema ya fils Kandolo bambote ne bele place ozali Edel Lutumba bambote ne bele à mon chéri pona silisa na ngai à mon chéri Dodé Mavumisa Jean Pedro hollandais passeport rouge raté pour ça ba musu ba bete ba 35 ba 40 na poto yebi ki chata la théâtre la émission comme raté muninga noté à ma fille chérie Victoria Camille de Mavumisa moi na maman na la fille unique pour le moment mais na bota na poto ça ba c'est ma bota donc merci place maman va retenir car libala toujours Libala les le 7 novembre. Libala les le 7 novembre, ngana bala le 17 novembre. Karim Mokonzi bala le 7 novembre. Donc la biso to bala akaba na novembre. Dans novembre la fin de l'année pour que c'était donc peut-être Mercure peut appeler en novembre. Merci beaucoup na maman Charlotte tu as boté la Karim Mokonzi pour faire trouble maman YouTube. Pour faire trouble la YouTube. Avant que ça va mouna kimia merci beaucoup Plasma, merci aussi à mon réalisateur. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission La réalité de l'artiste Zaki analyse pour Namukolo Yalelo. Vraiment merci à maman Sarah Kabundi, merci à Jules Vamukulu babi Jules Vamukulu mikolo imaginez que Lobara toujours quoi babi tolé kaka bango na tina tolé kaka bango na nyonso pe tolé kaka bango na maele donc pour comment le roi Mercure et Zoabino vraiment tant quoi. Donc voilà, je dis un grand merci à mon réalisateur Mobala Mbinga Zanga Mbanda Kotikala Ozana Mbanda te papa na Moïse Tumba. Donc voilà, Congo Winner Télévision, je vous dis abonnez-vous massivement sur Congo Winner Télévision, vous serez jamais déçus. Des images comme ça, des analyses comme ça, des émissions comme ça c'est pas sur Congo Winner Télévision. Et puis tous à la limité Teba News, vraiment on fait vraiment les efforts pour vous donner des news. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Et puis je dis encore un grand merci à notre manager privé René Makonde le Boubak, c'est là que toujours l'honorable de tous les Diogo, Iba de Moutamba, HM, donc voilà, on se retrouve très prochainement. Bye.